mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutana kaboye parce que zanenge to mesana kokutana makambo ko inda na est makambo ko inda na Beni makambo ko inda na Butembo Kinshasa ville morte déclarée par la Muka lobby bandeko ya Butembo ya Beni batomboti basali manifestation quel que soit Masasi quel que soit gaz lacrymogène peuple wana lobby biso il faut to voter parce que nanga lobaki ngote tango sala ki report to ete atali solomo côté ministre la santé lobité la situation est au contrôle. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Na kati ya kanda wana wakeko panza centre moko ya makambo ya Ebola na ba malade mbangu na ba minganga mbangu mutu moko te azali na minute oyo batu toyoki munganga moko abatani ya lobi la CENI nous a exposé na ba oyo ngo bakangaki ke bazana Ebola bakena kati ya batu na kondima ke batu basala élection bakotia mulongo ba oyo bazana deja na Ebola basi bavandisi bango siko ya malamu eza wapi makambu bolukaka yango wana lokola wana ezosuka te boye kokundola likambu ya Union Européenne il faut boyebaka eloko nini ekoboma bino mais loko nazali kofistige c'est le comportement du reste de la République parce que na ngonga oyo esengaki bandeko ya Beni bakotambola bandeko ya Kisasa bakotambola bandeko ya Mbujimayi bakotambola bandeko ya Lubumbashi bakotambola bandeko ya Kindu bakotambola bandeko ya Kisangani bakotambola bandeko ya Matadi bakotambola bandeko bazana Monda bakotambola bandeko bazana Kabinda bakotambola esengaki batu nyonso batambola bayoka. C'est là qu'il fallait manifester l'unité du Congo. Bomoko ya Congo. Elinga kemona na ndenge wana. La solidarité. Mais Kinshasa Kinya, il y a certes la ville morte qui a été décrétée par la Muka. Ndenge boko mona wa image. Bamso bazo boudé yango, bamso bazo teka, bamso bako tambola, quelques magasins bakangi ba respecter certainement que circulation salemaki ndenge et salemakate. Mais la ville morte a été respectée parce que basenga jango pe na société civile kuna na Beni pe na Butembo. Les plans contre notre pays. Yangonga na lobaki na bino la menace qui pèse sur notre pays est plus vaste que nos intérêts. Soki tokoti komi bosa. Mais quel que soit ça, balobi dimanche élection. Biso pe tolobi tokoti kate Alain Daniel se combat boy. Tolobi ba koluka raison ya ke batu baboya ta koboya. Comme ça va kende à l'aise. Biso lobi to sangisa ki ba témoin na biso. Pour la moi formation. Est-ce que Kosalimate pourvu que nous soyons prêts. Yango biso to kendaki il faut tous à la prêt. Parce que bazaka ke bazo banga maponomi parce que bazana batute ba o Fayulu azo sangisa eza banani ba o Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azo sangisa est-ce que beaucoup comparer yango de Robin doit être prêt. J'étais en formation avec mes témoins lobby nazo tiela bino wa extrait parce que observateur a la possibilité wana à la kisayo que ah basali mabe ah basali bien ye azana droit ya kolobate ye musala na ezali observation ya processus ndenge ezokende mais yo ozana possibilité na ya kotala ya komona na ya koloba mais ya oki kolobate mais soko ozana mutuna oki kopusa na pembeni na ye na litoi oyebisi eke na moni boyi ye sikoyo na tour na ye pa koyebisa oke non
selon la loi électorale, parce que l'observateur va maîtriser la loi électorale. À quoi il que non, il faut voir le président du bureau de vote, il faut régler ces problèmes ici. Parce que la loi dit ça par rapport à ce qu'il a fait. Vous en avez un malin. Pour éviter Batumisusu, parce que Mutumisusu au Keneko Tuna, il kolobisa les droits naï. Neti ba témoin ngam Mutumisusu. Parce que yé pena bisona bango eza o toujours que les eza concurrence hein. Oh ya gagner. Donc il y a peut-être à moins méfiance pour appeler sa vie nos réponses. Mais il faut se confier mingi na observateur parce que l'observateur on a tu y a SADC, tu y a MONUSCO si je ne me trompe pas, il y a l'organisation, la société civile et bana ya makasi, botu na bango ba et sabino ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. To bandi ya liboso. Surveillance du jour de vote. Le point à surveiller. Point liboso to surveiller les alinines. Le bureau de vote a-t-il ouvert à 6 heures ou plus tard? Est-ce que le bureau est fumwami à 6 heures? Ce qui veut dire que yo est segné avant pour constater ce qui est fumwami en retard, de fumwami. Yami Balé. Il vérifie et mentionne sur la grille de surveillance la présence des agents du bureau de vote. Président Azali, secrétaire Azali, ascenseur ya liboso Azali, suppléant ya Azali. Donc, bango nyonso bureau mobimba wana est-ce que bakomi? Soki bureau wana bango nyonso bakomi te. Nanya komi retard, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Oyazaki malade, il a s'excusé. Donc, rouage nyonso bosali wana. Et sengeli yo ochana grille wana ya surveillance. Il constate si le matériel électoral est disponible ou non en quantité suffisante et en qualité. C'est-à-dire machine à voter, bulletin, encre indélébile, donc tout ce qui est lié à processus. Est-ce que ezali en quantité et en qualité? Quantité veut dire 600 bulletins. Est-ce que machine à voter, c'est les à la combien à bureau moko? En tant que témoin, il faut être vigilant. Encre indélébile, et ça la batumususu, bakolongola encre indélébile na musapi. A pour voter à 60 fois. Yo, ce que ça la possibilité de voter à la week-end, mais tipo, la monnaie qui on dirait les gars qui hein. Mais apparemment, tu es déjà passé. Apparemment, tu es déjà passé. Mais bango, le coup là-bas, il y a la tricherie na bango. Surtout dans le bureau, on a ceux qui sont ciblés pour tricher. Ils sont capables de tout faire pour tricher. Tolobi, bota la urne ou les urnes, donc vous allez mon corps ou bien belé. Les isoloirs, parce qu'il peut y avoir plusieurs bureaux de vote. Hein. Ici, quand vous allez, Toloba Kiango. Les scellés, donc fermeture, est-ce que les scellés, ils sont en tant que côté? Botali machine à voter, est-ce qu'ils ont en quantité et en qualité? Botali carte d'initialisation, d'ouverture et de fermeture de la machine à voter. Carte on a l'aximino, moko ya vert, moko ya rouge pour la fermeture. Le bulletin de vote, est-ce qu'ils ont en quantité et en qualité? La liste d'émargement, les ali liste oyo tango zo kende oye o présenter carte na yo tango zo voter sika ko signer pembeni wana tango zo c'est la liste d'émargement ya wana. Formateur pour aller ko sunga biso pour la formation yango. Merci aussi na bino pour la disponibilité na bino. Parce que ezali etumba boite etumba wana esengaka détermination mpona kosala yango. Soki moto aza déterminé te, soki moto aza opportuniste akokima boite. Parce que ndenge toyaka boye etumba eza na bato bayaka mpona soutien, eza na bato bayaka mpona engagement na bango par rapport ya etumba. Ezana batu balobake lokola ekomi cop
tokende kaka ndenge wana eza boye te. Alors na bakategori wana mutu na mutu akozwa place na ye mpe tokoklase ye. Lelo tosali oyo tosali eza mpona kosarme kozala na minduki ya moponomi yango oyo ezomonana neti ekozala te. Parce que comme bomoni koto esali boye toyebi te finalement qu'est-ce qui va se passer, nani azobanga nani. Alors il y a une possibilité biso eloko tozosala même temps nga na bengaki ke batémoin baya bandeko ebele babengi nga balobi ozolekisa ta na yo parce que bamakambu ndenge ezomonana bamosusu mpe balobi ke ça ne sert à rien, il faut kobwakisa makambo ya batémoin eza na importance te. Nga nalobi je dois inviter les témoins, je dois inviter les amis, tomonana toharmoniser bavue topesa baarme parce que même soki lelo balobi to reporter élection basengaki 7 jours ennemi ya lokuta ezalaka mikolo bamonaki 7 jours wana même temps basalaka constitution balobi il faut chef de l'état sala mandat mibale bamonaka ke 2016 eza suka mokili jésus akoya avant 2016 bazeli ayeki tokomi na 2016 bakomi koluka baraison. Donc 7 jours basengaki etikali 2 jours dimanche déjà tokozala na babiro soki esalemi mais nyonso kodépendre na attitude ya mutu na mutu. Merci Babia, on continue na makambo. Voilà, nous sommes parmi les rares candidats, pas seulement que tozali kosala pona confirmer ce que nous sommes, mais nous nous organisons tant soit paix. Parce que ceux qui ont tali makambo ndenge ezali kosalem bande konanga ezamawa koluka ba raison bamoni que Congo échappé et comme simba kuna tozo kende à 48 heures ya élection balobi il faut que représentant de l'Union européenne alongwa Kenya. Est-ce que nous avons la force? Parce que le rapport entre les États sont le rapport de force. Et aussi le comment qu'on sanctionne Ngo Balobini. On n'a pas sanctionné la RDC. On va sanctionner quelques individus. Et puis sanctionner les animes. Et ça y est, papa, le col est à Kamutwabi Sala Sala. Koya et pas na biso te parce qu'on comme la biso bisala sala na yo. Papa le kola yeza muyibi. Koya et pas na biso te parce qu'on koya koyiba mbongo na biso te simba te, simba ka franc. Mon patas. C'est ce que l'Union européenne a lobby. Yango lobby total ndenge bokozala na ngonga maponomi. Ce qui bokozala malam, OK. Tokondi mabini. Ce qui bokozala malamu te wana biso na bino orange. C'est ça les sanctions. Il y a des individus wana balo. Mais tant que vous avez ambassadeur, il y a une européenne à Ken. D'accord? Bokanga maison Schengen. Biso bino bokinaka pototi. Peuple oyo ngako souffrir. Peuple oyo. Ça nous fait mal. Maison Schengen et Bokanga. Bino ndenge bozala na bachiba la banani. Tongo midi même bacheo kitundu. Tongo midi poka bozana pototi. Et besoin nyoko la ce peuple là. Et ça compliqué. Est-ce que nous en avons la force? Il y a qu'à tenir jusqu'au bout. Mbote na bande kolanga tout. Bakola nanga ina mai ndombe. Mobimba. Bande kolanga bakola nanga na Fizi Baraka. Mbote na bino tout bozana diaspora. Bisika bozali. Bande kolanga ils ont ça la biso passi parce que c'est ça. Et tout ce que nous faisons là, et là, qu'on a dit ça va tout que
Nalinga batia la bino quand même moi extrêmement kaka. Et bah image. Il y a des centaines d'abus. Tant que tu cabine. Tant que tu commis na chofa. Moi extrait kaka muki. Ça c'est nous. Yo pesa la naki qui t'appelle mboka ok ne pena mboka mususu bayamba yo modèle wa. Yango zongo na bato bako kenda ko somba ka batu na mbongo. Nanu boyo kité. Toko la dimanche élection Salem. Mais dans le bâti na bino c'est le moment de lancer l'opération. Pas d'élection sans Beni. Pas d'élection sans Boutembo. Pas d'élection sans Yumbi. Parce que question sécuritaire va couper ça. C'est qu'on est en sécurité. Le reste du pays. En fait, le reste des parties du pays. Dans la sécurité. To Simbana. C'est maintenant que Bandeko Rabiso ya Este. Et Senga Kibayo Kapenza que Tozakana Bandeko. Yango nazo ebisa kabino chaque jour. Tika makambu ya weki yo sur les 4 langues. Yo ebika lingala. Mais mutu ametiko roba lingala e kalobia ngomo mabe au commissaire rwandais. Wana yo yebi ata Rwanda ngoza la kandenge nini te na pratique. Na ndenge batu wana bako nyokola ka bandeko na biso. Mais au commissaire rwandais quand même. Au commissaire rwandais parce que alobi mwa lingala kotenga ya mwana loba kiloba pe swahili loba pe chiluba loba pe chikongot o loba ngo correctement izama et senga tinangonga oyo bayoka toutes les provinces eninga Maniema eninga les grands Kasai eninga les grands Katanga eninga les grands Équateurs, Eninga. La province orientale, Eninga. Kisasa, Eninga. Congo central, Eninga. En solidarité, la bande de Konabisoa. Parce que même la Bible, Baloba Kayen, où est ton frère? Kishasa, Benya Zawapi. Congo central, Butembo Zawapi. Kasai Yumbi azawapi. Bazotu nabino bandeko nabino bazawapi. Katanga Beni azawapi. Voilà bandeko nanga. Ezaka ba moi précision anatolika to pesana. Docteur Mukwege azonga kilobi aye ko présenter prix Nobel oyo ba pesiye a pesi na montant $400,000 ba pesaki ayo bien ko sunga lisusu. Bien accueilli. Félicitations, Docteur Mukwege. Merci, tout le monde.